Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. C'est nzela na yo. Baebatelelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikolanga. Liboso ya banguna na alongolanga na maboko ya bayibanga. C'est avec assurance na koyemba. Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai ye liboso na yo kasi olobi na ngai na bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vi. Nzela na yo eza nzela oyo eza na assurance. Nzela Non, naza à Londres, tu me poses ça. Non, na Londres. Talano. Le bon aussi, non, na ça, c'est la mosusu te et là comme ça reste qu'on a mis tout dans un bateau ba famille ata ko papa ko mama ko femme il va là-bas on va permettre à parce qu'il y a des frères qui la vie sur sa bêtise na mon sans stop et puis ça on va faire répétitivement déjà qui papa on va dire la bino to bino ne va pas on va bino on va pour respecter ma parent va tout. Non mais attendez, les réseaux sociaux quand même. Papa et maman m'ont envoyé à Rossi ma téléphone. Par respect, habiter pour taper mon TikTok. Les fois que tu as un aïe, un poli, téléphone pour décevoir. Soti Lelo, Jérémy, Aïna Ben. nazalaki mpate wabongaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. David alobi l'Éternel est mon berger. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mopesu oyo ete nalia natondisa matisi oza nzambe Alléluia. Pourquoi ceux qui langage pourquoi ceux qui battent conviction na koyemba Yesu azali mais pourquoi kabwana pe oza libre ya kosala théâtre partout oza mobali mobali alukaka bamaniganse nanga nyonso olingi mobali olobakelo kasi na suka nayebi te Alléluia. Nzela na yo ekesepaka te nandimi te kozwa na injire ya sika oyo oyo ofinga belvi nakapelo benjire ya belvi soki afutaka bato atindaka bato bafinga bato leli
moi abotola mibala maso deuxième femme babengaki ma co-officielle nyonso ya mabe babima na ye na kipese nyonso wana c'est belle vie. Ok, tu peux partir calmement, tu peux partir. Ma Bible dit tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela esprit ya Piron Dombas yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu nakolanda kaka nzela na yo Yesu nzela na ekosaka te La vie, la vérité, le chemin. Mosusu tesiyo Yesu nzela oyo ekosaka te sinzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. olobi na ngai batie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso oh Jésus nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. balingana bango mokili na boyo kala wana kana nzambe lokana nzambe tika biso so batolo mokili lokana mokili tokela kwa boyo mais yo mokili na boyo fana obali balingana bango yo wana na okike wana no ça problème qui na sabela déjà La vie, la vérité, le chemin. Mosusu tesiyo Yesu nzela oyo ekosaka te bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. nazalaki mpati oyoaki nzela kasi otikaki lola oye okiti kaka pourquoi soki langage mpona c'est toi le pourquoi soki berger bato asila David alobi l'éternel est mon berger na moto je ne akotinda manquerai de rien mais bobokabwana oza mobateli amemaka ngai esika matiti ya mobesu alobi nde likambo komi na moto azotinda bino bwatisaka belvi justement oza nzambe na ngai oza oh mobali Jésus en plus bateatre kosalaka ezaka nzonzi oza libre ya kosala théâtre partout oza mobali mobali akoka bamanikon Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. bandimi te koza na injure asika oyo tu peux partir za mobali poko koma na esprit na nde ya mabe te esprit ya yesu nakabela yoki bolenge na ngai esprit nzela na ngai ya nyonso Piron Dombas kasi na suka
nayebi te naza molongi. Alléluia. Mobali ata ya tako. Nzela nayebi te sepaka te. Yeba ko gérer ni agitation kende na yo kende. C'est que Belvi asa mutu mabe. Belvi a fait ko poison tira Jérémie. Jérémie n'a pas dans la poison te. Jérémie so ka yo to bien te to te ngani ba mo ami tira poison. Nazo ka bien te. O se ba chéringa poison. Bosa la ndemi pas tira poison. Bosa mabe un jour l'avenir. Ma Bible dit. Finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.